Trésor Mputu Mbote. Mbote, Papa Valdo. Tous en stage awa, Trésor, à ça les sous une équipe nationale. C'est pratiquement les doyens. Pour nous, ils ont le bélaonine. Pour nous, c'est un plaisir. Parce que Bissot Péton, tu as dit que tu as doyen. De quoi, bah, venir Bissot, bah, Guetta, bah, Lofo, tu as doyen. Et puis, Lopé, bah, Yoko, Bissot, le roi, bah, doyen. Donc, plaisir. Mais Trésor Mputu, saison, yo bandi, l'équipe n'a eu au bêti, bah, match mingité. Pour nous, mo pena nino et sali qui se retrouver dans l'équipe nationale. Et bandeli a préparation na biso, na zoé choc na zoé blessure na cuisse. Et celle qui zoé ngata moulai, soit qui vraiment bien té zoé ngata moulai, c'est pour cela et cela qui nazarate na ba match wa liboso wana. Match nini to ba match nini loko nini pena talebo ndenge pe loko nini pena o moni ke isa pona loko oyo na oyo nde penza ba benga na équipe nationale. Na pesa na merci na bato ba benga na équipe nationale lisusu parce que ba penser na nga ko penser na mutu na équipe nationale eza facilité. En plus ko pesa confiance wana eza facilité. Na pesa ba merci et puis dans le match je crois le match na sona beti on est sur banda bando beta banda match à Lopopoti match tout sur sana Kindu et je crois yango ba benga l'équipe nationale. Trésor âge ezo pusana mais talent na yo ezo polate sekele na yo ezalaka nini po tozomona na terrain oza kaka important soko okoti na terrain oza kaka important ezaka dit à travail puis na musalo nga nayebi surtout kopesa mwa discipline akoyeba ere olala ere opema nini faut sala te na mipesi discipline. C'est pour cela ozomona ke baninga mosusu batiki et nga lelo na continuer et naza pe kaka na forme oyo bozomona nga nango tolo bamwa moke makambo etali stage oyo oleki na maboko ya baentraîneur ebele Claude Leroy basa mwa mingi soki tolobi totanga bango lelo oza na maboko ya Hector Cooper nini oyo omoni ya bokeseni na ye. Bon, mindele nyonso oyo nga aleki na bango ata oyo tozani na Mazembe d'abord balingaka na travail balingaka moto azo travail et puis balingaka moto aza discipliné et puis moto aza na talent et komona ye aza gentil mais gentil na ye esukaka kaka na kosolola na entraînement en tout cas so amoni ozosala makambo malonga te ozosala makambo bien te aza prêt ya koyebi soki ozosala osepela te aza vraiment na rigueur wana et puis ayebi mosala na ye oyo esali ke lelo aza place oyo aza ayebi yango ayebi contrôle yango naomona kutu eloko ya koloba te mpo ayebi déjà nini aza na sélection fo asala toza match ya liboso obeti pratiquement 45 minutes pour première mi-temps obeti te na deuxième mi-temps ntango okoti mi-temps yango omoni yango ndenge nini match tobeti ya liboso awa première mi-temps tozalaki trop pressé nakoloba tozalaki trop pressé se débarrasser na ballon bamilier surtout bamilier bazalaki vraiment pressé. Bon deuxième match tosalaki tomeka koarrange tolata calme wana po sotali biso na bango bazalaki pressé te bazobongisa na nsima tieki liboso mais biso tozalaki pressé ya kokende mbala moko liboso yango tozalaki na mwa baperte ebele baperte ya ballon et différence ezalaki na match wana ezalaki kaka ke bango bazalaki tranquille biso tozalaki tranquille te Trésor Mputu bale yango ndenge ozokomimona okobeta ye tikali mbula boni. Bon je crois nga nalobaka naza na 36 ans te Cristiano abeta aza na 36 ans Messi abeta aza na 35 ans mais Ibrahimovic abeta aza na 40 ans je crois bon naloba pena age te moto ekotikisa moto bale discipline na ye nde kosalaki abetango molai oswata atika yango nga ntango nzoto na nga ekóma na point moko boye eakize fatigue emonana esengaki na tika ezala te moto akoyebisanga tika te nga mona olobaki fonatique parce que oyo nazosentir eza oyo na bando osentir te Trésor na 2019 ntango RDC azobeta éliminatoire ya CAN itikalaki 2 matchs babengaki yo na renfort yo na ndeko na yo molumbu ntango oyaki ozalaki décisif nazomona mpe neti sikoyo etikali bamatch mibale mpona coupe du monde est ce que Trésor azokomimona kosala lolenge asalaki na match les 2 derniers matchs éliminatoires ya CAN ya 2019 bon nyonso wana
nyonso wana eza plaisir ya omema équipe na je crois coupe du monde eza histoire ya motu tu joueur tu obeti coupe d'Afrique rêve ya motu tu eza coupe du monde so obeti coupe du monde sommet ya football yango wana etikali histoire ki même si obeti 1 minute la coupe du monde eza coupe du monde donc eza spécial rêve ya motu tu donc je crois bajoueur oyo bapasse na bacampagne oyo ya baéliminatoire eleki baza conscient ya koyeba ke de match oyo eosalaki mema biso na coupe d'Afrique ekosenga tozala uni ekosenga tozala ensemble ekosenga ke tozala obligé ya kokende coupe du monde parce que ça fait longtemps que mboka na biso tokomaka so place wana te banda bapapa na biso mwepo ti lelo ekomi pembeni te totikali na koloba à 10 pas po tokende na coupe du monde eza na biso photo saisir opportunité wana na 2 matchs oyo tokobeta aller retour. Tonton Poto, merci. Merci Valdo.